parce que ngana yo tozaki contacté pour un sujet à Papi Mboma. Sarah Tola TV, la chaîne qui assure, Papi azala jikolo, Papi azala soki nani, soki nani, moi on a bino azala soki infidèle. Beaucoup yé la bato on a médiaté. Sarah Tola TV, la chaîne qui assure. Soki famille et comme un niveau, il y a quoi contacter ma page. Sarah Tola TV, la chaîne qui assure. Au sommet, mon amour, c'est dans Kalibala, dans la deuxième bureau. Jamais. Sarah Tola TV, la chaîne qui assure. Ndekoni na koya na facilité à kondima infidélité à ndekona bango ya mwasi. Et pour na koluka konuire to kosambusa mobali ya mwana na bango. Sarah Tola TV, la chaîne qui assure. Exemple la famille amani. Tozo aka famille wana momba to chango bango liboke na ngambu ya bato. Sarah Tola TV, la chaîne qui assure. Soko moni ba famille belé lelo ba yaka na média tia bango na liste. Komba ba censé ko longwa te mon. Sarah Tola TV, la chaîne qui assure. Compte 40. Compte 40 et salut titre Moyo, artiste musicien Diego Milito, Aouti Kobimisa, Kasi Kokamwa, Ayemi Mona Sarah Tola, Oyo, Nanu Ayambate, Yoke Lokoyo. Arc-en-ciel, le bimi poe kamamvula. Elle est monini, chérie Nangayo, tiena motema. Chiswaka Patrick, nazolela tous les jours. Papa Samuel, ya maman Madolelo na Germanie. Tala, bon consommer déjà compte 40 pour et ça déjà disponible na marché de disques et na ba plateforme nyoso boyoka po et ça na ba kunga danger et ça na clip ya qualité musala et salemi kitoko. Ah Diego Milito bayemba kande boye po o la gisi expérience ndenge o yembisi Sarah Tola oyo nanu atika koyemba te mais abimisi son ya qualité pour respecter ba note vocale kaka ndenge zalaka. Ah keyo oui compte 40 client nanga c'est yo fournisseur quarantaine nanga c'est yo les clous et les marteaux chapelle na bamou père chrétien repenti confession gina c'est bolingwa amatu atrike chiswaka koyeba musala esala kelengi bondi melangai esengeli koyeba ke na occasion ya 4e édition trophée mwasi ya talo organisé par ONGD SD magistral et Sika Wapi la journaliste influenceuse et femme entrepreneur congolaise Sarah Tola azwaki bongo diplôme d'excellence. Kasi botu nanga zalaki pona nini pona ba émission kitoko oyo asalaka na ko respecter déontologie éthique kaka ndenge zalaka notamment émission histoire vraie et les sous émission parlant du business. Kasi tango azwaki trophée oyo Sarah Tola a dédié ki yango na basi nyonso ya Congo. Nazalaki sélectionné lokola mwasi ya talo na média en ligne. Je suis la seule chroniqueuse oyo va remettre là ba mérite na trophée. Donc ça montre que même si on est dans le bêtise, même si on est dans les clashs, même si on est dans le buzz, mais il faut tous aller rappeler un côté positif na biso moko oyo peut-être ekoki kosunga yo lobito ekoki ko faire représenter quelque part au vandana ba grande personne avec les grandes dames de na vanda ile donc bokanisi esili tiens lokola azalaka na fondation ezali ko porter kombo na ye Sarah Tola mokolo dimanche 25 décembre 2022
akendaki bongo kofete Noël na baorphelin oyo bazalaka bongo na orphelinat amema situé na quartier 7 na commune ya Njili. Esika wapi mama ya bolingo ya motema malamu Sarah Tola abinaki aliaki pe apasaki ba mama ya kitoko elongo na bana oyo ba parents na bango batika bokili ya se kasi muta kopesa bango affection azalaka te basepeli kofete na mama ambiance ezalaki ya kosakana te kasi bobosana te ke année passée Sarah Tola elongo na fondation na mobimba babimisaka bongo quelques mama na bahôpitaux nyonso wana na susi kaka ya kosunga pe kosalisa. Sarah Tola walai ndimelanga ke oza ya nzambe mapamoli na nzela na yo basi ya boye nde Kongo za na ngoposa pour na développement ke yo. Oui. Très bien, voilà. Mbote na bande konyo soit Sarah Tola télévision, Mbote na bande ko Top Media télévision. Soyez les bienvenus, c'est votre émission le code de bonne conduite. Voilà, le code de bonne conduite yango yo. Bande ko Tintin a suivi Tintin, makambo ekomi grave, makamundo kita grave. Internet et la moto, la famille Mboma, des choses graves. La famille à moi si à Ndekonabiso papi Mboma, bozwana kiti bofanda wana. Bozwana no kiti bofanda wana, bozuina no bilo nyonso, bozuna kiti bo mekana ko fanda. Ba capture to fandi ka to la muki ndenge mama Sarah Tola ba kito dernièrement to fandi to la muki ka boye, ba memeli biso mamundele. Mais biso to fandi ka to la muki ka boye, à l'occasion de rien, on nous amène une famille sur la place publique. Oh babimisi makambo somo auto yeba kututé pendant tout ce temps. Par rapport ya ba capture na bango. Ya ba message na bango, ya ba téléphone na bango, ya makambo nyonso bazo ko bimisa sur la personne de papa Papi Mboma. Avec tout le respect que je dois papa Papi Mboma, PM kulutu nanga ozupe kiti ofandi parce que na famille pour yo ebi ba audio to na ngonde ba contacter biso. Voilà, vous ne serez pas épargné. Non épargné. Nous avons tout ici avec nous. Tokende to traiter loko moko ba tout babaloba qui les audios, tous on a besoin ya ba audio ba capture. Enfin, on va capture bomoni eza mokie koleka ba audio obiso tous on a yangote. Ezo ça la passe. Où allons le monde? Où allons nous? Bandeko balandi Sarah Tola télévision, bonsoir ta kolanda émission le code de bonne conduite nakanisi beaucoup sepela. Mais avant de commencer cette émission, je dirais un grand merci d'abord na papa Diego Milito, merci pour notre attention. Confiance jusqu'au jour d'aujourd'hui, aux autres continuer comme ça la confiance. Je travaille toujours avec maman Sarah Tola. Un grand merci à ma meilleure fan du monde. Et j'en profite pour dire un grand merci à la Nyon sur la Belgique. Mais je vous informe, date ezaka moko, na Belgique, inauguration, il y a une grande maison d'habillement et puis salon. Oyo et Zwami Bongo na avenue de la Chasse, NR.21, avenue de la Chasse. NR21 na Bruxelles bongo et kozala inauguration ya munene et pas ya obiso to bengaka Olga Mokonzi ya Kabelo. Elle frappe encore très makasi. Olga Kabelo, inauguration ezali le 11 mars na avenue de la Chasse, numéro 21 de la Chasse na kanisi bino bana nyonso ya Bruxelles boye biango ezali la grande avenue eza lokola boulevard ya munene wana na Bruxelles. Inauguration ya salon ya classe na maison d'habillement ya munene ya Olga Mokonzi ya Kabelo et kozwa makuna. J'en profite aussi pour dire un grand merci à maman Bijou Ketani, bonne guérison maman, et un grand merci aussi à papa Jean-Pascal Leka, maman Zozo la femme de papa Noema Bakala Nzinga, maman Deborah Lubanda, Kilo Mère à Calgary, maman Yvette Mbangu, Bertin Condé, merci à Président Bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, Angelos Karouan, Fatou Dokonti, Makia Lakumba, Célia, Céla Kinkela, Tata Poefa Pekato, Jenny Beta Industriel, Président MK, Papa Edi MK, Papa Edi MK, Sol Mbemba, Debo Bouchard, FBI, Dalia Onema. Bino ba nyonso bolinga Sarah Tola avec mon sala Eliezer Kano to salaka Eliezer, je te salue bisika Ezwami Sarah Abouele Amelia Mweba la privados n'a changé
La Privados, il y a Orlandos. Ah. La Privados, il y a Orlandos. You changing is... J'ai tout changé. Un grand merci aussi à... You are not parling les Kukuma. Oui, parce que là, je m'exprime comme il faut. Voyez-vous un peu qu'est-ce que je vais dire. Et là, c'est la langue française, je maîtrise ça pas mal du tout. Du coup, lorsque je parle comme ça, en tout cas, je vais laisser non, parling is vanta, parling is pause. Merci beaucoup. Et puis, il y a une maman. Non. À la Nabisomi. Pause me is English for mommy. Anglais, maman, s'il te plaît. Posing is question is mommy for English. Is not me. I no parling. You is not parling. Why? Why you I posing my question is English. J'en profite pour dire un grand merci à Adeline, Adeline Aketa. Yango na komona a commenté kaba émission na biso. Madeleine Aketa a partagé et puis a commenté vraiment because you is good. My God bless you. My God bless you. The Go Pass. The Go Pass, yes. Go Pass is God bless. God bless. Yes. Je suis avec Maman Sarato là. Vous savez, elle est aujourd'hui na Ponae. En tant qu'une maman, waouh, les images sont impeccables. Parling is English, les images is English for Tatapo is regarding his mom's Mariam, his Tata Roy. Is here I parling, I écouting is English. You I parling is English for here for 2 minutes. Why Go Pass? Yes, I see Mams. Ozali Kukuma. Mais en anglais, il faut moi Mams, Mariam. Mais en anglais, il y a même local dit Kukuma boy poani. Bon, jelly. Yes. Mams, Mariam. Mariams. Mams, Mariams. Paps. It's good, yeah. It's good for Go Pass. Yes. Good. God bless you. Paps. Bondos. Paps. Royce. Bondos. Yes. Tatpo. Ah, tatite. Ah, vous le banglais net chilu babo. You I deposing is here. Mais mais it's good, no. You baby his name is Tatapo. No, Tatapo. Excuse me, because like this? No, like this, because is Ifunanya. No, Alamaga, mais I'm sorry, not beaming see your name because Tatpo. Voilà, tout va la émission. Yo, No, Tatapo, I'm sorry. Tatapo is Fabicato. I'm sorry. I don't know, Bepsi, your name. No, Bepsi. You parling is good. The moms, Mariams, Bondos. Is Paps, Royce, Bondos. You are never the Tatapo, you baby see. No, Bepsi, yeah. No, Tatpo. Tatpo, yeah. What is mal? Yeah. You, I parling, Tatapo is po. No. You comprenez this mal, yeah, no. Oh, Tatpo. Tatpo e Fapicato. Yes! Tatpo e Fapicato. Yeah. It is good. My God bless you. You is beauty because no like this. You is beauty. I yuking is your sangos is Mams Sarah. Yeah. You is Etazini. Thank you. Is good. It's good, yes. You is a sim. The Mams the big. Yes. Big. Yes. God bless you. God bless you is Go Pass.
Gros pass, God bless you. Gros pass. Yes. Yeah. God bless you. Gros pass. Yeah. Yeah. God pass because I passing is Go pass. Yes. That is comprehended. It's comprehended. You go pass. Go pass. Yes. Is here I mourning Jesus. Go pass is Jesus. Go pass is Jesus. Is a go pass Is Mary. I'm mourning is Jesus from yes. Yes. Merci, voilà. Et anglais, donc il manque qui de battre bélier. En tout cas, comprenez-nous, il y a un temps où nous prenons ça justement pour vous apporter moi quelque chose de bien. Mais tu me souviens rappel le roi Bando qui t'a dit. Non mais. Au moins on a des commentaires. On est bon dans l'émission, bon bandi na bino non anglais. Finalement bolingani. Non, c'est pas tout le monde. Et puis nous on fait nos émissions pas seulement pour plaire tout le monde. Tout le monde, tu on vois, fait ce qu'on peut. Donc voilà. En tout cas, supportez-nous comme ça. Il y a aussi oui, tout combien c'est qui na banda. Tout combien ba guérir ba émotion na bango tout combien tout combien na stress. Tata pour partir son na katele à cause ba place ça. Ouais, moi je même de personnes qui m'appellent juste pour l'anglais. T'as dit ça fait très longtemps que qui anglais t'es ba flèche za go kita. Anglais on a air moko. Auto pour mango ma flèche et matatozong c'est la biso anglais na ndenge et sengeli. En tout cas Mama Sarato là bien que to banda ki nana bambote penza na batu nyos tout babi le 11 mars le 11 mars na Bruxelles wana boya ebele ouverture ya salon de coiffure boutique et pas maman na biso Olga Mokonza Kabelo femme forte femme battante donc bozala wana ebele babi ke bana surprise ekozala donc faut boya penza boya na inauguration wana ezala bien donc nzambe kanda yebi bo mona ka boye mona rapporte fungwa mi boye Jésus à côté Jésus Christ entrant Jesus is entré is entré yes Jesus for life is entré is Benis is boutique yeah. Is Olga Mokonza Kabelo is full. Yeah, is person is coming. Beaucoup. No, coming beaucoup. I bepsing is monoko beaucoup. Yeah. I bepsing is monoko beaucoup. Yes. Yes. Yeah. Beaucoup. Yes. You is non petit. Non petit beaucoup. Yeah. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Quand ndenge Mama Sarah lobi mais ba surprise eza wana pe okomona pe ka boye na ndenge Jésus Christ à côté. Le 11 mars na Bruxelles et yinda na rue de la Chasse wana bino bana Bruxelles, bana Paris, bana à Hollande. Donc aux environs wana vous allez belé le 11 ça va yinda na kanisi oyo eza wana nanu esalema quitté depuis Olga Kabelo aza Olga Kabelo. C'est-à-dire il y a des surprises même na ba prix. Même na ba article o et koya wana voilà. Scandale total. Mais to bombi ma mususu. Saratola. Boni basango nanu ya ndeko papi mboma olali ola moki basango ya papi ya papi azana e bien ka bisonde batutonyo kama na ba live na ba émission bon place azana e bien ya papi azana pour ceux il y avait un ça ne va pas peut-être on allait aussi constater tellement qu'on n'a pas aussi de preuves mais j'ose croire qu'il va bien. Mais il y a papi azaka vie dans beaucoup chapé moins bien. Ouais mais hier j'avais bien dit dans mon live que j'avais parlé avec lui. Il se sent bien, il se porte bien, voilà. À cause se sentir bien, à cause se sentir mieux dans ndenge nini pendant que là nous passons, nous vivons et il y a humiliation, il y a biloko, des fois ça saute très mal na misu ya bato. Est-ce que à cause de la kana même moral wana Sarato là? T'as dit à quoi changer moral n'a été parce que bato bazo harceler bango na réseaux sociaux. Très bien. Topé bato ba rofinga et topé bato ba retraité des gigolos na réseaux sociaux. À quoi changer moral n'a été? Très bien.
Oyebi t'as dit monter mama bé à ba congolais. Na loba ki yango lobi na live et commis trop c'est trop. Ouais. Et commis trop c'est trop. Bato ba commence à na ba live ka ya diffamation hein. Émission normale et à rasustin. Ngasko na bango bato ba sali ba live nga émission na sali na normal. Donc il y a ba 12 000 vies. Est-ce que na finga et papi mboma? Jamais. Est-ce que na ye okosa? Non, na lobi ka o na ebi. Donc au moment que motema mabe ya ba congolais tola kola mukato baksango ba niveau ils ont changé donc m'a trop t'a dit. Mais bien qu'on dit l'homme des valeurs Azala a toujours critiqué mais là c'est un peu trop au niveau talaka batu ba lo ba ke papi bazuna mwana papi ke mwana wana za été. Oui, c'est trop loin là. Ça allait trop loin. Bango nyonso ba youtubeur na ba youtubers nanga na kati na nga olinga ba lo ba ke mwana abota za ya mobile nete. Histoire quand les gens ont des problèmes sérieux peut-être dans ma vie na bango mais bolu ka bobakisa bango sous moto bobakisa leur mora ma bétier mais ma na séparation but ya bata réseaux sociaux ezarani oyebi combien de mabale panzani na réseaux sociaux pour na bata internet ebele bato bazali na problème o ya mukie mais harcèlement o ekoti na réseaux sociaux ti ememi bato wana basali divorce toi na mabale ebele kufi yashu il paraît ne baloba ke liba ne pe kufa harcèlement na réseaux sociaux. Batu ba finga mobile ni mabe azaki zengi azala photographe asala balongwe na ayashu gastemo ndenge moko ba couple ebele o kufi na réseaux sociaux. Très bien. Ezarani bo sepelaka na ba mabala batute. C'est quoi? Est-ce que problème monte ko bima na réseaux sociaux tali ba couple boye peka bo pesi conseil. Te ya papi bozonga na mwasi na yo limbisa eka ezala te. C'est très grave, c'est très grave. Très bien, mais lorsque vous voyez même certaines personnes au Penabazo Kolobango na ba détail, na ba précision que maman Nabiso Mani il paraît mobali o ya yewana ex na yewana papa ya mwana o bazo kolakisa biso na baetando ike ye mutu azali à la base maman alobi était trop c'est trop papa na ndaku musala azo sala na ndenge esengelité alors moi j'aimerais bien être en sécurité sur le plan conjugal matériel physique na nyonso ça fait moi ebele au papa na maman bas bakuta na raté bazalaka esika mon côté moi c'est asenga abandon séparation de corps. Est-ce que c'est important aujourd'hui de venir sur la place publique pour nous balancer ce genre de choses là où il y a des enfants, là où il y a des familles aussi? Voilà na balancer bato réseaux sociaux maman bato misusu na kokananga kotanga bakomo na bango en fait pour ne pas ezala okande na utolo beza diffamation tadi preuve ezata na nyas to baoloba non to monite place mo ba l'acception papi mbo malal n'hôtel non peut to monite place moi si wana au ça l'infidélité to monite très bien ce que tu confirmé ni on va analyser sur quoi, sur quel sujet. Très bien. Kobo sana témoigner na lobango awa na réseaux sociaux bato ba mema makam na bango awa basala querer biso tozana tribunal de PT. Tribunal de paix eza na justice. Na YouTube, tu as un tribunal à diffamation, tu as un tribunal à insulte, tu as un tribunal à mensonge, tu as un tribunal à chantage. Na injustice. Na injustice 5. Si tant que y a un dossier dans les réseaux sociaux, parmi 5 tribunaux, on y a un tribunal pour na. Il faut qu'on mette nos questions. Tu as autres na pe bango. Na ba belle famille ba benga ebiso. 5 tribunal ya biso yangwana. On y to chao na tribunal ni. Pour avoir des paix et zalakate, toi na des pété. Des paix et zaka na justice. Awa paix ezati. Si ko tango ya na ba problème na mino awa, bozaka na besoin to ça tribunal ni. Pour toi pe na ba tribunal d'analyse bazali. Wana ba biso tout se retrouver na kati. Tribunal d'analyse. Ba biso wana. Où tu loin. Toi na ba tribunal des mensonges. D'ailleurs kuto long la zip zapé comme un tribunal d'analyse. Toi na ba tribunal des mensonges, toi na tala ba titre na bango fallait ba komaka tribunal de diffamation. Tant ba fungoli live ba femme insensée ba ngonya so ba sangani ba bando fi. Neti lobi moi si mo na lanje na live olowa. Aso détailler papi mboma na ba personnalité publique ya Congo soit disant ba bimana e. Na preuve ni.
yango place ngana zo linga to dans soto longo to koma bena place wana parce que c'est là où vraiment le bas blesse. C'est très grave. Très bien. Merci mesdames et messieurs. Nakanisi Boende to kota la deuxième partie à émission Nabiso, c'est là où ça fait trop mal parce que ça fait vraiment très mal de voir Bandeko Balani Nakansi na ba page belé na YouTube, vous avez vu il y a des captures qui circulent oyo ezokolo il paraît que c'est la belle famille ndé batindela ki moko ya ba kolo ba page bozo kolanda wana ba capture pona koya kolaka na makambu oyo ezali ete kalate bakoya na ba vérité na oyo esengeli mais na kati wana makambu nini bakomi bandeko balandi o bakozwa libaku ya kotanga na ba page wana. On expose notre confrère, notre kulutu, que beaucoup de personnes va payer respect. Il paraît Abimakana bandekonaye yamibali, il paraît Bakonzi Ebele, ndenge tozoyoka na ba réseaux sociaux Abimakana bango yamibali, il paraît aussi que ndeko moko oyo basalaka ndeko na biso papi chantage mikolodo utaki koleka azalaka pe soki pe mwasi na ye soki pe mobali na ye toyebite. Si réellement c'est la belle famille, si réellement ezali batu oyo baza censé ya kosala ngo tozo meka kosala un peu analyse ensemble avec vous pour meka un peu comprendre est-ce que ezali na place sur cette affaire oyo ezo opposer femme et son homme Saratola et cause na rapport dans nos captures oyo tozo mona que il paraît famille et Mimi Yango pour dire des choses sur la personne de Papi Mboma. Atika semblant, à Yebi Onion sur Bazoloba dans les réseaux sociaux. Et cause à famille, parce que Nasima capture wana. Et là au mote la ksakende goya mani. OK. Nasima capture wana. Et kokipe ozalape ndekwa mani. Très bien. Eriozo lobana. Alors, si et seulement si baza bandeko ya mani ndenge batie na capture na ba propos na bango. Très bien. Ndeko ni na koyi koya na facilité ya kondima infidélité ya ndeko na bango ya mwasi. Et pona koluka konuire to kosambusa mobali ya mwana na bango. Très bien. Je ne pense pas que baza famille ndenge ni si et seulement si ezap na famille ya mani. Tous waka famille wana bato tchango bango liboke na ngambu ya bato ba insensé parce que bavandi kaka parce que famille mon côté et koki komema infidélité à moi mobali ya t'as dit oso yoka baola kisa mobali wana azaka infidèle oso yoka phrase wana te ezala te pour mobali malgré eza autorisé te mais toyebi que mobali akozwa 2 3 4 Oso mona mwasi na ndaka libala za na deuxième bureau ya mbali. Jamais. Mais mbala koza na deuxième bureau mwasi na ndako pa yebi. Très bien. Oso ka mwasi na ndako mikolo wana aboti na garçon mo bazaka na lemba. Oso yoka. Jamais. Moyoka mobala aboti si fille moko na lemba. Et puis akoma pe ko partager lelo alali na lemba. Lobi pa lali kuna. Oso yoka mwasi libala partager mikolo. Jamais. Donc ce qui famille et comme na niveau ya ko contacter ba page. Donc contacter batu pour na kosala chantage ya mobala mwana bango mobala sambo ate moni papinda azawana malgré bêtise et bimara wana obi basi combien ba kraka papiti lelo baluka et ebele maman ebele ti ba mobala sambo ate moi sinde comme la soni afi wana batika ka mutakala afi et comme soni très bien et pas jo soni ala na ngote très bien donc ce qui est na famille na tchebino na bande wana ya communauté ya ba insensé parce que famille mon côté ata bolinga papi mboma te bokoki osala eloko ndenge wana te bokoki ko yana na makamu na réseau famille esi la sonya ya na makamu na réseau sociaux baza ba famille ba insensé très bien parce que ba famille ya luzi tout a dit ba famille kala nga na ebisi otalaka na kalezala so ba senteo famille longoli na quartier. Faut baba déplacer yo. Bato tiko pa mama likaza na masina. Donc zemino nyonso koleksango kuna ti bota. Koto so babandi rotuna otake na konje pa tata mwasi na bango. Akenda sa tata mwasi na banga botaki. Donc famille zo bomba makambo a secret zo bomba. Très bien. Mais soko moni ba famille belé lelo bayaka na média Tchabango na liste. Comme censé ko longwa te mondela ebi pourquoi bimisara phrase wana na dictionnaire nga na zwa ngo kaka
publication ngo métier siko non et puis phrase wana nga na adopter ngo nga na zwa ngo kake koma yanga mais pour ça na dictionnaire ba tebele ba zo utiliser ngo te nga na zwa ngo na pesi ngo valeur et communauté eleki na imbécile et puis communauté wana ya ben insensé Orozo bango na belle famille ndenge wana o classer bango parce que eza makamoko ya famille papia za la gigolo papia za la soki nani soki nani moi na bino za la soki infidèle beaucoup yela bato na médiate soit bozo ba valeur à médiate on dit bozo ba ko sa internet té beaucoup mi loka bata maboma alors soto ke na angle mususu ke eza belle famille te eza bato barana sima ya ba faux compte ba chantage ngana ozwango na angle wana parce que ngana yo tozaki contacter pour un sujet à Papi Mboma. Très bien. I thinking mais non I is here is air I not 13h is 30 you closed yes okay on te comprend donc na ba famille wana so il est là on habite total on a angle mususu on comprend que ils a famille té famille on a té parce que biso mo ba contacter biso pour na affaire on ça affaire à chantage et ça na maximum ya batu o balingara papi té o pe balingara mani té bana posa libala wana ezo mde na katikati alors posa mde na batu msupu ba ko la un bon matin ba komeli pe youtubeur oyebité Sarah na Diego babé bani. Yo pour vérifier te. Mbalamo na yé na télévision. Live au titre. Sarah na Diego babé bani. Sko ba femme insensée o ba compagnie kelenga live. Babanjo benga. Ya solo na mona jour wana kutu Sarah na mobali mususu. Il paraît dire walongo déjà na ndakwa comme on va dans l'hôtel. Très bien. Où sont les preuves? Où sont les preuves? La preuve est athée mais ils en parlent quand même. Bazoar c'est les couples wana. Je ne pense pas que famille Yande Komani baza derrière Makambo. Très bien, mais ça... Je ne pense pas aussi que bateau ba contactera ba chroniqueur et sa famille Amani, je ne pense pas. Ce qui coûte tout bito mais ma pensée tina rolobake eza moi si a ex nae. Moi si a ex tiana no kiti vanda. Moi si a ex. Vanda no parce que bato musu ba oloba famille Amani, moi si a ex. Déjà, côté famille à manier, c'est faux. Très bien. Tu as vu dans ce côté, moi c'est ex. Tu as dit ce que bimarana moi c'est une fille moroboé. Pour na kangao que bimarana fille wana, c'est que na moni ba preuve na. Na téléphone, ba message, na ba capture. Ba message, ba capture, ba photo, na ba audio. Ba audio. Na moi tu luba na kate audio. Maman, sikoyo ba audio eza wapi? Jusque là. Na muno kweza kake mani to kange ata na leta eta di ba otuna bon mani yango bokange na infidélité azandumba bon bo pesa biso ata preuve oyo ekola kisa biso kindumba ya mani pour que to pesa bino raison to même ma procédure na divorce na divorce est-ce que so moni preuve moko infidélité à mani jusque là na to monité même ata photo mo boye na position au lit na ndenge mo boye jusque là ata audio exact. Tout bien ngoni. Chantage. Mais Sarah, une question par rapport à Bino, parce que Bino peut vous aller parmi, il faut qu'on se le dise, excusez-moi, la lumière de foi, je ne supporte plus. Bino peut vous aller parmi, peut vous aller censé, il y a qu'à changer, peut le donner sur la place publique, parce que vous allez une influenceuse. Lorsque vous voyez de personnes, bakolo ba page, parce que yo peut dans la page, bien que page en la ka batu belé pe ba koma pe na ba kombo ya basara tola télévision ba koma moi et belé le rôle au ba page ezo ko jouer c'est une façon ya ko exposer Papi Mboma, une façon aussi de saboter les autorités ya mboka oyo ou bien une façon ya ko laksa kaka méchanceté et tondi samina bongulu oza na réseaux sociaux rôle au ba kolo ba page bazo ko jouer ezali ya nini. Ba page na biso au bossa na tête a dit ba comment na ba on a ba parti pris hein. Oui, c'est ça. Au moins na za page mais za page pour na à soutenir atam sous Sarah. Alors le cas soutenir Sarah au bando critiquer ba tout nion so ba za le cas ba concurrent Sarah. OK. Aza derrière ba insulte derrière ba cabale ba composition. Ko bossa na tête que t'a dit lelo yo. Ngape na ko créer ka compte moko boy na masqué. Ngande famille à Sarah tala boinga mama leki na enga noko nga tata mwasi nga boinga mais pas jie moko muta créer scandale wana
page a créé scandale wana ye moko et puis a publié yango pona osa net ke yete ba contacta ki page ana kati ya 12 ya ko humilier mutu ba page batu ba publier capture tozomona oui ba page parce pas bima pa papi mbo maloke za yete ba contacta ki mais tant ba contacter ba PC au preuve est-ce que vous publiez ça te donne pas le pouvoir de prendre puis on a place publique parce que tu n'as aucune preuve à ta preuve mon aucune preuve ya tindelio pour que personne monopole na accès à au balancer yango ba publier ba bongo soki ba preuve yango allez au na ba preuve au na capture ya nenge famille mutetindeli yo ba preuve wana très bien tango yo na mayele no mona ke eza diffamation eza lokuta eza chantage pas pesinga preuve te pas lo ba bomba kombo nanga eza ba triangle ba triage na bango moko ba yango ozomona aussi Sarah beaucoup plus ba contactaka biso ke azana poto yango constant na sala bandeko batu bazo sala na mabe ezaka biso na biso batu ya mitema mabe RP aki akutani na mutu ya mutema mabe ndoki na ndoki RP basangani basala kindoki puis basala bêtise la majorité ya ba numéro de contact à biso on a pesa yo matière so bengi numéro wana na normal elekate ezana batu misusu azana Kinshasa awa mais azana numéro ya États-Unis ya France ou ya Belgique nous avons compris ça par rapport à moi makambo belé leki awo ezana batu misusu azana poto mais asala WhatsApp ya Kinshasa awa ce sont ces personnes finga sali ba scandale boluka moyen localiser été moyen ya ko localiser ezate ezana batu misusu ba enregistrer ba numéro wana na ba kombo na bango te na ba kombo ya batu misusu nous avons vu ça il y a un numéro qui m'insultait grave ici mais à bloquer à débloquer à bloquer à débloquer si les lots y ko repérer mutuana oyaza aza une azali parmi bateau ya ba buzz ba finga ka bateau makasi na Facebook aza na poto et toza na AR na yenionso nous avons compris que azala ne na Kinshasa te makamunyo so sala ka WhatsApp ya Kinshasa mais asa la WhatsApp ya Kinshasa atia quand même ba statut à jour ya Kinshasa regardez combien Batou baza mutema mabe. Moi ça m'a fait mal Sarah de voir Papimbo m'a publié une photo quand il avait commencé à lobby à l'époque. Azala qui déterminé de faire Azala Oye Azalelo. Mais les gens oublient ses efforts Oye donc à fournir Nyo ce point comme Oye Azalelo. Lelo tout le monde va comme Miko Bengaye Azali Gigolo Azali PD Azali Boy Azali. Mais les gens oublient lorsque Papimbo m'a travaillé. Nazu et Yangope exemple on a frère Mike lobby na pantalon mokaba azala da pantalon et puis à l'époque il était très élancé qu'aujourd'hui na moka mo laï ma colonel na libumu ezaki pena moi mo laï mais lolo na comment on a été quitté moi je sais pas vraiment kulutu excusez-moi moi ça me fait trop mal. Même le pasteur Mike hier a dit ça dans la conférence de presse que les gens bobo sani ndenge nini na bando ya na ba veste mo bo kufa nzuluka mais j'étais déterminé misunanga ezaki fixé vers l'objectif. Bande quoi ba page bino ba yebona ba page bino ba yebona ba chaîne YouTube ezana Audimat. Vous devez faire très attention biso nde toi boye. Il y a des choses où ba benga biso en tout cas des fois quand tu dis que oboro soto betiango sara et ningi s'appelle internet mais to landé liango malé beto monique azane mutu ya bomaler on supprime ça ba numéro belé o ele kakate na normal boso benge na appel normal ele kate numéro na ezaka pour na WhatsApp atinde la rabino babilo mobo en tout cas ça fait trop mal à la communauté congolaise. Nous devons chercher à détecter bato mabe to détecter bango to moni bango s'il vous plaît te dénoncer bango pour qu'on essaie un peu d'éviter ce genre de choses. Saratola okoki kolobani na 2-3 minutes autotikali nango par rapport à la situation à Papimbo ma oyo on expose maintenant les bakonzi bandeko ba page o ba publier makambo balobi ba laki ke ba ko publier bakonzi na makambo nyonso Papimbo ma asala kana batuana oyo koki kolobani ba publier je les encourage ba publier mais avec aussi des preuves hein. Atora na poto batu bakanisa rosa na poto eza barrière ya okima scandale ça va vous rattraper eza le roi ndeko o clochard do akima na Dubaï
lelo azomona net que na Dubaï aza sain sauf azo continuer ko ça ba diffamation sur ba personne à bateau. Mais c'est son fils qui va payer. A éviter que yoko za lelo za so invité mais moi no ba bandu futi sango. Ah maman na a baby sa réputation na ngai te mwana na bo sale boy. Oyebi ozolone la mwana nao. Très bien. Peut-être yo lelo mi mona gangi na poto. Mais keba bana ba futa. Omi mona lelo gangi po na poto mais keba réalité ara bizarre. Rosa lelo mo kana été na poto ba refoulé sko ya ki no vanda abi. Pe oleganzela nini. Po ebele ndenge bazabo Na aéroport na ndenge ya mabete mais ebele. Ba biso de voyage à l'aise. Ouais maman nous sommes plus à l'aise totalement na kimia. Oleki des jeunes. Oleki pe des jeunes. Liboso ya parquet awa. Oleki ah non. Nous sommes très à l'aise. Donc ozomona batu baotala ka lelo baota te ke lobby pe na kotika pe YouTube na ko luka pe na se lancer na politique na ko luka pe na se lancer na cop mo na bis ya bokangelo ba porte partout oui ndimaka tango saleli mutu analyse ozana ba preuve na maboko moi si moi benga lo babisara na okima waningo lo bo regreta relation afali mais oza benga bi oui naza bien na regreta relation afali te pour fala somela nga lupango na nango na regreta te na vie a bien mais na regreta relation na fali parce que na grâce à fali na nga na gagner sous ces belé ouais na monde da business on naza lelo na sima kombo afali na ba Gabon wana na mutu na mutu penda famille présidentielle na za mutu ozo comprendre mais ce que relation ane katana ta musu mutu moko linga aider yo mais a pire fali nga na koke na kombo fali na petite sœur a fali azunga mbamo na considération a aider nga mais ce que to na ba nga na petite sœur a fali pa a bengi fali a fille moko za lobi za petite te 12 allez kapuna est-ce au monde fali ma bien te obukika oyo olonaki ozo comprendre très bien donc batu bo sala effort tant ozo ningo sa analyse na yo s'assurer que analyse non sala na ba preuve nango ya mamna loba et puis analyse ya ko finga te batebele ba yebi analyse te c'est ça analyse ezate ofungoli téléphone batu banjo benga te wana ye sara wana ye papi mboma wana tala makambo salaka mani wana analyse to mona ki ye boye analyse yango to sana tadi analyse yango na sara na live nanga du début jusqu'à la fin na ko timuta benga te po finga analyse elaxité que o finga parce que ça non analyse na partie gauche na partie droite ozano na bango bien parce que wa pour mutute très bien ozano kana na katikati voilà alors loko la bino bo mona ke bo na poto mingi bata poto ba mimona nde ba na poto bongo ba épargner ba okangise te mais est-ce que bien loko eleki ko kangise zala eza spiritualité eleki ko kangisa comment nango spiritualité boye biango est-ce que boye bi betada mabato to tchela bango minoko na réseaux sociaux to éviter nazala nga donneur de leçon te mais ngande ba ambition na ngezo permettre ngate na ya ko diffamer très bien ba ambition na ngezo permettre ngate na ya ko sala émission nazala pour na contre très bien fona zana katikati po mutu ako edenga lobby na dossier ataba signer po mbongo na ngebima oye ba été très bien ba journaliste baza entouré na ba musicien ba musicien baza entouré na ba politicien donc toi na chaîne wana ngai maman moi abenganga à l'époque ba période dans un épée héritier moi si moi abenganga oh non Sarah Tola na na dossier moi que c'est pas ministre tel na sali 6 mois na Congo na outi poto mais ministre a signé kate mais ministre wana azara na mona kia s'affichera trop na héritier za mon héritier mukondi wana a ministre te mais na cheka po batu ba koma na ida mutango te alors mutu wana il faut signer les document les a mbongo autant na opesa bino pour pourcentage seulement pour na ko signature ngabi c'est bon ce que on a besoin on en a besoin okutantsanga na héritier héritier memanga pa mutu wana pour signer les document ba secrétaire na ba nyoko linga bon ba dire cap na ba nazaka kwenda vutuka chef a signé na noté ba obligera chef a signer signature te chef boy na boy dossier za na mesa na e il faut chef data lango a signer ba dossier za ebele alors na mukuse pas wa mbongo il faut ba betimba mona chef que chef wana dossier na ngamo eza na bureau na faut kaka o signer atali ke
Moutazara mingi na chef eza musicien. Mais pour nous musicien na azara pembene Sarah. Au moins les liens wezo keni. Sarah kuta son héritier memio et pas chef. Très bien. Alors malheureusement nga bablora banengwana na lingana nga ngote na boyaka. Mais na que comprendre que na vie eza relation. Pour les là on peut pour moi ekoko mais nana dossier na nga mona finance fombongo ebima. Ba signer té. Mais oluka ministre à finance camarade Papi Mboma. Yo benga ka Papi Mboma. Fin cop. O benga Papi Mboma ndeni. Ce que si to baby ça et comme tu vois. Donc comment na nga musika na ba vision na nga na ba ambition na nga en tout cas je suis désolé et ko permettre nga li sous-souté ko diffamer et ko permettre nga li sous-souté ko zo vie privée batu ko étaler sur les réseaux sociaux. Très bien. Et ko permettre nga li sous-souté ko ya ko finga bato na éviter et ko permettre nga li sous-souté ko ya ko zala pour ou contre mutu moko quelconque. Donc tant on a la pour yo au foot anga combien pour mutu on a la contre et peut-être lobby à cause de la canal la bénédiction anga na souka. C'est ça. Donc je reste comme ça. S'il faut parler on parle. Ngai natikali na concept moko ceux qui dossier moko ya na réseaux sociaux sans preuve automatiquement chantage. Okay. Sujet à Papi Mboma na moi sinae eza purement chantage selon moi à mon avis parce que ta preuve moko infidélité moi c'est à Papi Mboma. Voilà. Merci beaucoup Bande Walandia Sarato la télévision, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'est Ngozali Ezala qui anga koyambela bino mama Sarah une façon ya kosala analyse ensemble lobby et koleka lelo mais soyons vraiment des humains, tous à la mitema. Cherchons de Babiloko yo oyebike olingate basala yo to sala kango pe batumi susuté. Yango mama Sarah da utoloba awa ye mokaza témoin vivante. Lobby baba no bengaye fille ya Kinshasa soza mwasi zo avion yaka Kinshasa yaka poto soki oza mwasi poto ndima yo en tout cas le bon Dieu a salaki makambu na marque na le tout premier mois ya année 2023 ngapela en tout na eso oza mwasi zo avion yaka Kinshasa azwaki avion awa ake nazo sous-estimé frère moko ya Europe té sœur moko ya Europe té nous avons de familles en Europe mais elle a quitté ici jusqu'en Amérique. Rêve ya batu belé. Rêve. Ba confrère rebellé, ba consoeur rebellé aujourd'hui ceux qui bazaka na France ou na Belgique ou na Hollande, na Angleterre, sous kana bango zalaka na kota kaka Amérique kaka. Mais le bon Dieu a sali grâce à Koti. Qu'est-ce que moi je voulais dire par là? Bino baye bozan Nzambe a sali bino grâce bolongwe Congo awa. Bozan na Belgique, ozan Égypte, ozan na Ghana, ozan Afrique du Sud, ozan na Suisse, ozan Angleterre, ozan Dubaï, ozan Turquie, ozan comment on a garanti pour faire du mal à ceux qui sont encore au pays, ceux qui sont restés au pays. Bon comme ça bango ba marche pied na bino babiloko, ce n'est pas malamu parce que lobby na yo yebité dans la vie faut qu'on banga beaucoup plus mutuana nous azumbo moté que patron oyo yebi que mutuana azala patron parce que on ne sait jamais élévation ndeko Nzambe a ko élever na niveau nini hein donc lobby et kolekalelo soyons vraiment prudents to batela ba vie privée na biso to batela pe ba vie privée ya bande comme sous même si vous qui avez des pages à to zu matière zo attend au traité avant de diffuser to kutani balasima merci beaucoup Saratola TV, la chaîne qui assure